Pasika mais to sani ndenge na Bible lobi nzambe nde ya pesaka nzamba azwaka ata na kati ya pasi tozongisi lokumu muka epankolo. Fallait que tobeta mutu puisque mukolo shiko banaye ko consacrer mwana na ye Pululu Mabanga nga présent major Teka na ba vitre présent Bwana Solution présent. Po ba vie na msaka la ba kufeli boyete si ba koma mikolo bazaka. Donc ma borne océan de ma monene awa bobiso na mabor to lingaka mingi de social to lingaka te nga boye kulu na te yango monaka to lingaka to zala mingi awa moi activité makasi to sala ngo awa po to yebi awa ki mezalaka et puis sécurité bien makambo bien des awa toute formatant ezoleka nango bien to leli Pululu parce que Pululu ande ko na biso Pululu aza collègue na biso Pululu aza moko ya ba icône ya monde art. Na problème ni na likambo nini to sali nini pona nini kaka biso vraiment to robake nzela lolongo nzamba fongoli page onka pona bata théâtre teko kabolaka mawa ndeko na biso Shiko Pululu artiste comédien azalaka na Congo esala biso mawa yango tozwi mwa tanto ya kolekawa organisation la palanga bango ne faut balanda ngabalana mutaku Félix c'est moi qui est Pululu Mabanga bebo mana ba moto pero kompa liwan sambe mo binda sala liwa pero kompa nous sommes tous artistes comédiens sur le bel moment tochaka likofi pour le likofi en force nga sona Zulu lelo eza pona Shiko Pululu vraiment vous la quartier moko pene na Kitambo ate yanga ebele. En tout cas ça là qui choque mon anango passion na joie qui jour wana le 23 décembre lundi na Tongo baza ko ibate biso yukufe moto mwe nambuko ndanga Pululu yake ndanga peto zanga yake nani oi mundu yake ndake tozana pona kolela Pululu a na Luanda etant que chargé protocole na mabord na municipio Kazenga awa na mabord gelado toza awa pona soutenir pona kolela ndeko so Pululu obungisa icône ya Congo loka Shiko Pululu vraiment toza na sengote ata toseka mais pas ces ana mutema ko perdre icône matanga Pululu père nanga mon idole mon yaya mon père Balobi joulisme boss mams le pétrole nzuzi maboko pembe balobi na bosanyete mon cerveau mon terre munene jour tobota makatoye baka
jour tosalaka mbula toyebaka jour tokufaka moto ayebaka te mama réponse na ngai kozala yango wana kanga monoko yo mpe miso kanga monoko nayebisi yo oyebi mawa oyo ngai moko mama maleso mona azala na yango liwezelo moko tosouhaite yango te me eyaka na ntango yango nzambe alingi donc mingi aloba eza te molimone mpe mala boboto tokaki passe makasi etanke ndeko na biso artiste tokaki vraiment passe toza pena choqué kobungisa moninga oyo asepelisaka bandaku ya baninga mosusu oyo balandaka biso donc siko pulula pupi na bi te mpo ni matanga soki esalami esalamaka kaka na palanka mpo na nini te esalama na mabor yaye yango naza koyiba te jani shaba kuti poto shaba yena mukanda o nga na poisonner pulu nga na poisonner pulu na ejuna ndenge zalaka bana basi nyonso na tongo soki balwa muki bakendaka kosukulwa nabosani te Julise ma boss mams ye mutu asali penza biso boye tolata bapolo penza boye merci à yo à trop nabosani te les grands Jules les pétroliers vraiment merci à yo à trop nayibisaka na bana Congo liwa ezalaka na kamera ite liwa soko ye kuna tomona yo kokufela mutu lokola Chico Pululu boye eza passe makasi asa mutu moko nono soigné très bien tozaki vraiment main morale donc nasepeli pena donc omonimi ya Pululu aorganize makambo ya bien na kazenga donc makambo kitoko esalama awa vraiment nasepeli elekama bien sango liwa Pululu esali pasi donc soki totondi bato nyonso batondi awa ezaka mpona sango liwa Pululu ya bato babinga na swani na masumu bato babinga na masumu abeti ngai mbata mpona mbonga Pululu natiki taxi natiki nyonso nakomi pena siko comédien na kini ozwi penza charge à main nazwi charge makambo wana kindokeza ya makasi angolaultimaora.com ya ingénieur bravo balobi deux fois te do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango te hein ingénieur bravo batika yo balobi intellectuel ya tanga donc ozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image donc comme ça ba boga ba belle fille de information na source sire de yé pour vos informations vous allez voir la télé-réalité. Batou aux États-Unis, batou Europe, batou monde entier. Botala yango yo, sito yo, ongai, pardon. Si t'abonnes à ton monde entier. Vous comprenez? Il y en a qui savent ba site musubo tika biso pardon. Ba site belé bo sokolate bo linga maite. Ba sokolakate mwana. Sokolakate. Ascour. Nous sommes en direct à Nakatsa Palanka, Toza Awa Nakatsa Day Namatanga, Bomonaka, Bomoni artiste na biso Tozo Lelaye, na artiste nyonso ya Katsa Luanda Awa, Tozo Lela artiste na biso Pululu Chico, na bosanité, Julise ma boss mams, ye mutu asali penza biso boye tolata bapolo penza boye merci à yo à trop, na bosanité les grands, Jules les pétroliers vraiment, merci à yo à trop, na sengi vraiment. Mon caméraman vraiment à l'accès en placement à 4 total en placement désolé.
bino bombo tsomona emplacement siko toni pato zwa nde bato bazolela baartiste na kati ya Angola nde bazolela artiste na bango pululu na kati ya Luanda awa na Matie 7 awa na Palanka tozolela donc espèce pasi makasi na bosanité. Je dis un grand merci à Boss Julisme, Boss Mams, pourquoi pas Njous les pétroliers. Je dis un grand merci, pourquoi pas à Dolomboawa, à Paris, bon séjour na Kata Luanda, bon séjour na yo, na bosanité, Adam Toulengi, les boss. Pourquoi pas Julie, le pétrolier, fils à papa. Pourquoi pas Isaac, le pétrolier. Timba, Balobi Timba, Lipasa, le pétrolier. Nabosanité, prophète Caleb. Pourquoi pas Junior Interplanète. Merci à vous à trop. Tony Tozo Sikoyo. Interview Boyo Kabota là-bas, mange de Ezoleka Ana Katia Luanda. Bon, et ça là, on m'a bien, on dit que on a un thème. On m'a dit que on a un interview à YouTube. On a confirmé que oui, pour la Koufi. Avant, on m'a dit que on a mangé au Congo. On a dit que on a la Gisingaya. On a dit que pour la Koufi, mais ça, on m'a bien. On a compris un petit millimoni dans les ans 4 navis. Ba joueur be ba artiste bozo kende trop ezanini elo nyizo sake bokenda bobo na yebité po ba vie na msakala ba kufeli boyete si ba koma mikolo bazaka ba vie masumu ba pa kwedi ba papa sonzoti lelo bazali ba vie shaba bona compété na tour na biso bo to mulanda landa na bona yebité so bana ide to sila o age signé contrat na yebité so azana sege muta signé contrat mo popino bolanda na landa na yebité contrat so ya banani yona alingana tuna vie munianga ya papa munianga sa recherche non vie munianga ine fa sa recherche na bino ba ayo bato kendila nini OK merci sangwaliwa epesaka pasi sangwaliwa epesaka pasi makasi ata kutu muntu bolobalaka na ye te soki oyoki akufa esalaka pasi bongo boni oyo bozalaka bien boza bien makambo nyonso bien boswana pe te donc pasi kaka me tokosala nini ndenge nga bible elobi nzambe nde apesaka nzambe azwaka ata na kati ya pasi tozongisi lokumuka epa nkolo mama eto lokolo banini na famille ya pululu baperdre mutu moko boye wazaki apeseda kombo na famille na bamwasa suite. OK donc ndenge ozomona naza awa lelo nde toza awa dimanche lobi samedi ngai na bandeko mosusu tozalaki na famille ya pululu lobi tozalaki na famille ya pululu tosololi na papa leki na ye tosololi na batata mwasi na ye na bakoko na ye tosololaki na bango vraiment topeki bango mpe bamecondoléance na bango na pesi ba mekondoléance na famille nyonso ya Kinshasa mwasi na ye acteur actrice nyonso elongo na biso nyonso vraiment ba mekondoléance ebeleka. Merci maman Étoile. En tout cas, et ça qui choque mon anango passion na joie qui jour le 23 décembre lundi na Tongo et ça va passer oyo na mona teta mane usu akufi po akufi trop jeune akufa keto tongo pendane donc oyo qui sango maladie trop jeune et bah bisio un monstre na kata théâtre mutumo boyo so ndeti sikonga na yondi monka lobby là na moni ba image ya cercle na comprendre que ah té Pululu a kufi vraiment mais eloni zo sala ke ba artiste ba artiste bozo kufa ming ba artiste théâtral bozo kufa trop ezanini qu'est-ce que fait que bozo kenaka en tout cas maman ça ngalo ba eza destin mokano nzambe nzambe ne mtayebaka bat bagolo ba na gauche to na droite ba mauvaise interprétation mais c'est Dieu qui décide donc nzambe ne mtayebi nzambe ne mtapesa ye ne mtazwaka donc eza na nzambe donc eza na ngo so eza pona batu mbele tam so baza confondu donc nzambe kaka maman eza ka nzambe vraiment. Merci beaucoup. Les cerveaux, les grands caméramans, Sima, toujours moi, mon yasuka. Donc, moi, je que le lot Koutani, la artiste Nabiso, Chico Pululu. Biso to que Chico n'aime d'accueillir, mais Pululu a tika parce que l'artiste ne meurt jamais. A tika tu que Tozana y on a déjà démarré. Biso to comme animateur et puis na katia organisation Makambo donc
na profiter na bisi Choucha Lumière, merci pour zongi mboka to les nuit ensemble. Donc merci, c'est votre artiste Marus Nkosi Jean David. Merci. Bozana Nenette mon vote. Artiste Batardi Samuel. Toli toyeba vraiment tango zwaki sango ya pasi ya Chiko Pululu tango akufa kesala ki. Ya kokufela mutu lokwa Chiko Pululu boza passe makasi. Asa mutu mo nono soigner très bien. Tozaki le format main morale. Ouais, je te répète dans café, j'ai un lemba, c'est sur Ayewana, c'est rep, je dis tout bimina ye. Donc, quand je viens à jouer na été, mais tu as même moral, on a coûté à nation, on sort d'un net, c'est là qui tambo, qui tambo. Donc, rien qu'on a après va dino là, après la relation, donc il pas même moral. Mais puis à la nation, la petite sœur naïe, Chanel, on a même moral, enfin, on n'est pas dans la micro, on a qui est qu'on a pour la mamatanga pour nous, on a maïe qu'on a qui est d'aiki. Donc, si on peut na bino artiste ne bozo kufa bozo lo bani bozo mona ngoni bozo est trop jeune on c'est ça vraiment ya et loko et ça nga bana na yembo 300 déjà ngo na 300 oh to kufa déjà ebelé donc la kaka donc et ça passe bozan c'est la mutu nyonso babi to ki babe to songa mabele yango siko atiki biso akufi bozan zana biso pour no bipeza tour nanga nenet eza ke to bon sakana etambo sine to sato bon etambo na biso. Merci artiste Nenet mon vote. Vraiment ezaki kake ezaki bina kake munene en plus azani ndeko nanga nanu to même commune na Kitambo nanu en tout cas vraiment esala nga pasi na ba concert apesanga pona masolo ngaso na Zulu lelo eza pona Chiko Pululu vraiment vous la quartier moko pene na Kitambo ate nga ebele vraiment sangwa musika pasi vraiment wa pena ndeko na kufeli vraiment ndeko. Merci beaucoup Tocho Kande Ndocho Loba ezo sala pasi na mutema papa Botardi ozo kandeni te nazoka pena pasi parce que tout le monde a dans les 50 to na pasi parce que kobungisa icône ya Congo loka Chiko Pululu vraiment to za na 50 ata to seka to lia to seka mais pas ça na mutema ko perdre icône loka Chiko Pululu. Merci beaucoup Bocho Kande batba tozo lela toujours na pasi na mutema to timarité mais to mona lo wando to mais réalité. Yaya, Ezaki tellement passe le 22 à 5h du matin, là, toi qui message Joana. Façon d'aller là qui. Donc, ta papa n'a pas qui est bon au terrain. Ça qui passe ma casse, c'est ça passe, c'est ça mawa. Moi, na moko na travail qui na ya solo. Mutu sur la mukila zakana mabe za rappel à bolam. Mais la tika ko un problème té et l'autre côté ni té na travail qui na bien. C'est comme de quoi maman na moi na vraiment ils a passé ils a passé pour nini liwa ni bino ba artiste bazo ba kabino ba na problème ni na likambu ni to sali ni pona nini kaka biso vraiment te robake nzela lo lango nzamba fongoli page on ka pona bata théâtre. Est-ce que ça conduite na bino te vraiment ça peut conduite na bino ko ça peut makam ya so mo rota la conduite mutu na mutu azane boko melina ye mutu na mutu ane tamboleli na ye wana mutu akokota kata vie privée ya mutu azate ozomona wana mwana kote ya te ngai pe moindo na na conduite nanga alors mutu ayebi ka eza nzambe. Merci maman. Dans l'équipe pour nous le côté il y a ça plus que valeur que biso ozomona alors que na kosenga boy na biso batama be ototikali po batiki biso poto bongwana nzambe apesa mitema kimia yaya kosala eloko moko kati na libota bozana mutu moko atie kombo kati na libota siko mutu wana aza lisusu yaya yebi ndenge ezalaka eza passe makasi soki lelo nzambe atomboki ta mosolo benga otomboki nga oza mutu munene so ya mutu munene alors que omoni bachar de poule esanga na nzoto mama azwa kimia libota ezwa kimia po te nzela biso nyonso bokabone eza pasi bokabone ya pasi tobotamaka me bokabone ya pasi eza lokola neti ndeko na nga na poto abengaki ngai lobi JP Masamba babengaki ngai na Jibril mfumu ya bamfumu akanda katini nanga mpimpako donc
babengaki nga lobi vraiment ezalaki pasi mama mwana tsukana mpe bambote ebele malgré tout bokonsolaki ngai ma Djibril Fuma vata katinanga mpimpako merci apemi bambote ebele mpo bolele elongo na biso poto mpe ezolela lubumbashi ezolela. Merci. Boa tarde. Tumonyo ye awana kata ya matanga pululu. Oyo kaende ni tomba pesa ki ono sango ke pululu. Bon, toka ki passe makasi tant que ndeko na biso artiste, toka ki vraiment passe tout ça pena choqué. Ko bungisa muninga oyo asepelisa bandaku ya baninga mususu obalanda biso. Donc ezaki vraiment moi vrai passe pena moi passe na mitema na biso. Toi pena douleur à makasi, ya au moins to sangani awa. La douleur me sangani biso a vraiment. Yeah. Pourquoi artiste ga bozo kenda bozo kende avant bozo ku famille et ça pendant bon na part nga na ebini na koloba te mais liwa e anzela mutu nyonso boto yebite na ba âge auto comme okendele avant makasi en tout cas na ba âge auto okendele vraiment be makasi po pulula na mwana mukie akokisi na pas même 40 ans akokende ka boete mais to yebite nzambe ka na yebi makambo za vérité mabena malamu nzambe mutu ayebaka pour na biso ba artiste to yebite nini ozo yana ata ba artiste ba aussi la ba jeune ya ba jeune vraiment ba aussi la to yebite. Merci pour la famille Pululu ba la biso kolo bani pour te la famille Pululu penza to pesika ba mes condoléances belé ba souci makasi na mitema ba potana biso to kausa ngote mais nzambe kaka tia bango loboko kausa bango potana o bazoki na temps o yango wana ezelo beli na kaka wana moko ya artiste spaghetti muto ki passe na makasi toujours à peine qui n'est pas lumière donc on a pas ma casse. Merci artiste Spaghetti, merci beaucoup. Babi président je t'aime kadinga ye pas sur place wana katsa day tolito yo kai babi mikolo babenge chichi tolisko toyo kai na day awa moi momo ko ça bien. Ouais merci la parole c'est bien moi je t'aime kaninda na ba yebinga. Popo Baibinga Tiazaka Kaninda, je t'aime, artiste et comédien. Moko Aibi, moi, histoire Mouké ya Pouloulou, na carrière, c'est moi, je t'aime. Donc, organisateur par Matanga, je t'aime aussi. Mouto a initié, Batunyo, c'est pour moi, comme organisation ya Matanga, pour moi, on a Fanzi Boye, et ça, président, je t'aime. Yendem to organiser Marambonyo, soit Mikolo Babenge Chichi. Nada organisateur, na Bengagi, Boana Solution, na Bengi, Junior Timba. Après bango charge, to kaboli charge, donc initiateur matanga c'est moi. Ya moninga na moi arrêter parce que na zaïpe na famille na la famille. Pour na nyonso mfana la après na ya bon. Toute formatanga zo le garango bien, to le li pululu parce que pululu ande kona biso, pululu za collègue na biso, pululu za moko ya ba icône ya monde art. Donc c'est pour cela que non, tout le monde bazalia, ba collègue tout bazalia. Ko bena ba nangolo ba sala combo. Bango tout bazalia. Donc o sala combo te, yeni mtazawa te ma pas ba icône tu ya théâtre na ngolo ba yo yebi bango tout balia donc grâce à Jetem Kaninda donc on est bango tout balia donc on est là jusqu'à la fin tous en abino quoi merci président Sangwaliwa Pululu esali pasi donc ceux qui tondi ba tous ba tondia wa ezaka pona Sangwaliwa Pululu donc ceux qui beaucoup fait le mutu et ça là toujours à passer donc passe à makasi Mélanie ezosa ke artiste comédien bozo kende avant mingi. Maman, exact que soka te ba comédien tu bazo kende avant. Soke c'est là non soke na morque. Au moins ba comédien tu bazo konate. Holandi donc c'est que luweza kaka moko. To bota maka to kufaka. Ndeti lelo to sa une émission ba loba papa soka kufi. Na kufi. Eza liwa. Do liwa ya brisque za la raté. Nous so zaka liwa. Papa Eza nzamba sala schéma na ye. Eza liwa. Ça va peser kakolo banini vraiment pour la famille Pululu bazokanda biso. Pour la famille Pululu. Perdre penza leader na bango penza. Donc bango kakate biso nyonso tout to perdre ye. A quel point la libéla azon so sauter. Donc famille zaka na kimia donc ba kaka to bota maka to kufuka nzambe o apesa ye ba mtazui. Do baza na kimia. Donc ce que biso to sani to continuer chemin na biso beba le mondial ba kufaka to sani biso to continuer sans souci à kufi to sani biso to continuer chemin na biso za chemin na nzambe asalela ezaka ba comédien te ba DJ ba kufakiti
oyo bakendaki tiriki na mai basala nini bakufaki eza kaka bacomédien donc liwa eza kaka partout mama ya mama journaliste eza partout. Merci papa Choka, merci. Macha batu bazo salon de nini sangwa boye ya pasi na mutema ya kululu. Bon. Pona nga penda mingi ya kolobeza te oyo akufi aza monstre d'art Chico Pululu père son âme mauvais pasi na mutema mama pasi na mutema elo nizo sa artiste ba okeka boye bazobela vraiment ya maladie ya grave te mais bazokeka boye. Bon pona nga penza na ndenge ya Congo na yebi te soki ya ekotese na biso ou bien ekaler na biso ya baartiste angolais wana nde nakoza na réponse mpona ndenge Congo penza bavesa susi bakenda tomona normal bamama bakenda bashiko pulusu bakende penza don musique fo kuna koluka solution soit zala na nzambe ou soit zala na nzela wana c'est tout. Mais babina tonga kala baartiste banda ko umela lelo baartiste ozo umela te to ke ula ke trop jeune. Bon jour tobotamaka toyebaka jour tosalaka mbula toyebaka jour tokufaka moto ayebaka te mama réponse na ngai koza yango wana. Merci beaucoup Tchabachu bato ki ba réponse non. Toza na artiste na biso artiste Junior Fila aza sur le terrain na katade yawa tolito tuna artiste Fila sangwa matanga ekomelaki ondenge nini. Bon, ma matanga ya Pululu en tout cas na embuye biso pena Chico artiste na biso votre préféré après to linga mingi mais ça liwa zelo moko to souhaiter ngote meilleur en attendant nzamba lingi donc mingi lo bezate moni moni pe mala boboto nzambe mutapesa ki biso yepeka mutu pazwi mais to biki batana basebele ba ope bazo ebima pe lisusu tozaka sima na bango parce que biso to ba artiste to ba chanter ba musicien mais bon bazo comédien biso bango eloko moko bango ba sepesa biso to sepesa bango c'est même moral. En tout cas famille kaka bambote belé na famille Pululu ba condoléances na Kishasa ba massa donc tout ensemble to le la Pululu mamsu to la sima. Merci Julien Ofile, merci. Tozo continuer toujours na cadre matanga a toza na maboro na boro ezanga kombo toza na yambe mufinu kwa Luanda awa tomoni pe ana dei na kata maboro toningo pesa na mwanda olo baba bazota na biso. Merci Pena a chanter na parole mama pesingai peko kabolaka mawa ndeko na biso Chico Pululu artiste comédien azalaka na Congo et ça biso mawa yango to 8 mois temps to ya kolekawa to kabola mawa. Liwa ya artiste na biso esalio ndeni ko Pedro artiste le roi Pululu. Liwa artiste salinga pasi pour artiste abela kita lali ala mukite. Ah. Elo ni no koloba na famille ya Pululu moi parole moko. Famille baza na consolation pour toyaki mabele to kozonga mabele. Merci Botsona na yembe mufino kwa Luanda.
muki bakenga kusukulwa mama wana lwa muki alwanti zambala atemaya anibwa kili atali lera mabisa kuweka azwa zambala tala ndoto to ache abosa ni bikini alwati afika sema atena mtu yewana ntere badali ya padaria Maître Santo Will Oudake, Maître Santo Alanguala Domo, pour la régulte, Baoya et on va jouer à Salé. Maître Santo Fara, Nama Mwana Zana Tela Padare, Mamana Basela Mutu, Mwana Nambo, Mama Leki, Atela Nasim, Mabundi Yasim, Maître Santo Mam, where you go? Azabu Balamona, John Azabu Balamona, Mabundi Yasim. nalobaki lelo na koprepare naza mpona bino merci totala liboko nabama ya na taxi na biso totala liboko lesula bino mabanga pululu ye pululu eloko oyo ezosala meza kitoki babanga pululu Merci. Merci Katana, merci pour la sécurité de Saint-Denis. Par le mouvement Siko, nous sommes tous artistes de Saint-Denis. Sur le bel moment, Totara Likofi, pour le Likofi en force. La Liga Toloba, nous sommes tous ma comédien, tu peux s'y charger et pas ma maman pour nous. 1, 2, 3, nous sommes tous ma comédien, tu peux s'y charger et pas ma maman pour nous. Merci. Tokyo Sissou, nous sommes ma comédien. Et pas la maman pour nous. Pour la troisième fois, Makassi, nous sommes la comédien, ton petit charge, et pas la maman pour nous. Merci à toi. Le petit charge. Merci. Papa pour nous. Abaner, la papa d'ailleurs, Bandakara. Alléluia, Sissou. En tout cas, ton petit charge, pas la nuit. Quand il va pas, ton petit charge, pas là. Nous, nous sommes la Simana. Simana, toi, il va y aller, toi, il va y aller. Merci. Charles Tigale Banaye. Merci maman pour nous. Moi rapidement pour une fois jouer. Après, tu vas continuer la pesca pas aider personne. La pesca ne pas aider personne moi rapidement. Présent Inuba. La photo. Moi rapidement. Quelques minutes présent Inuba. Maman le Inch'Allah. Ouais, merci. Ma partie symbolique, c'est qu'il faut avoir un message de la paix, ça m'a plu. On appelle ça alors merci, pas ma femme pour la table au pays, ça dit ça. Oh, il y a un maman, ça n'a pas pour le porte-monnaie magique, par comme un comédien. Il y a un bondi fort, on a caché là qui pour nous l'Angola. C'est ça de l'outil pour moi de écouter derrière la cachée. Yaya, allez de l'enfant. Ça dit que les bosses, on va m'avoir ça des paroles, il y a papa, il y a un continent, on a ma porte. Charge! Il y a tout ça à cacher pour nous l'Angola. On va pas dire ça au plan. Et tu vas dire Congo. Et
puis naza derrière yo nani nazala derrière bakomedi ongo alingaka trop donc oyo akoloba mabe mpo na yo oyo babela yo baswani merci naza mbanga merci vraiment merci parfois na biso c'est pour accepter que yem peut-être la charge na kasha pour nous dans le monde de mettre les gars maboko vraiment merci pour la confiance merci pour la confiance après tout comme ça Mabanga mais nazali selo tolopele pululu ebenginga isiko akomi na ye malamu bayambi ye bie alobi boye nayebisa yo sazi nyonso atiki na maboko na eye butu eye moi sazi na maboko na oza garso sika artiste comédien patron c'est comment artiste comédien patron Christian babisa etika na maboko na yo yo faut sepesa biso pour mo leso kulia pour baboke merci merci papa on est le moment rapidement ce sport baba moi ni kana na kakobalo na antena kana na tenu ni pétage baba na tika makamboka pona yo na tinike na baba na kusana na baba na kopesa mfile sante baba na ngola ngana to bangi elongo mabanga tango bokuna ya bada na ye mabanga na peti yo boko mabanga etenge ume amutana ona malembe na ete pana kuli makipetaje bila homwa mo mwana wakandonga makamotaka za kandumba take na kale kubani na bana ozo asante mama mo sana de mara pidwa na kushisa mabanga dai mama na joe pasunda dai mtu na bebisha yule shene kai bana bino mama zamba nzabia se ya siawe ya se ya kukai mama na yule tabu kwa leo dai mama pasunda na dubira ya mabanga kelele bosu ukuzaba simatiliza ni kule mingi pati na zangu tiki kuzamu kende tanga sani kwa yaya kuna kitu mabanga wapi na zangu za kilema yoki mwana ngai merci mwasi na lita so mwana lelo mo artiste tolbagi totiki charge ya kipululu et pas mabanga po to clôture to 1 2 3 totiki charge ya kipululu et pas mabanga merci to succès totiki le sur micro c'est pour ça moto azana sango yeliwa asale molasile nachiani kaka na mawo bisi soki ndobo pesele beduya zalita maina moto etrairie kanda yabo mata mayabi mo kasi pasi na ya ezali semote mana yema
compétition. Pour nous, à la compétition, on est à l'éducation. Mondoro, Kitamata, Timba, Naninion. Si maman fait ce qui est là, elle fait ce qui est endossé les mois et l'autre. Encore ma comme il a voulu. Nanu kuta ni comme il a voulu. Kabo. Moi c'est la tournée. Au comme il me bonne amie. Moi c'est pas bien raté. Moi c'est lui pas comme il a voulu. Parce qu'on va laisser la balle à terre. On laisse la comme il a voulu. Ça que là la voulu donc. On laisse pas la ligne là. Si vous voulez moi pas la comme beaucoup raté. Si vous on est dans le semaine à terre. Maman, ça va pas pour là. Au sein de Mungu, demandez Mungu. Mungu est un peu la force de base. On croit que Pélé, prépare la prière, on est Mungu. Yaya, après madame, on a posé ma beaucoup de thé. On a la personne a si vous voulez n'importe quoi. Ah, il n'a pas de pouvoir à l'homme. Si vous voulez la Bible a commis bien. Bien, si vous voulez la Bible. Mana ici, il y a un temps pour n'importe quoi. N'allez pas là. N'allons la toyawa. Resta singani. Libérez guitare. Oh, Fodima. Chama Fodima, c'est ya. Aïsina, la papa Yuma. Aïsina, libérez l'ambiance ya sakanate. Singana bisi ya moe. Ya muto sapuna. Pesa misoli se batbosani. Ba ko dakoli. Te batolanda, o ba kufa mikolo. Chance. Chance de ba dilinga skoli se ba mete. Na wa. Ko ba mete basa la ke. Keba. O diga mete kasala ke. Keba. Tu so ko kamisa tuki yaya. Nikatisela. Oje risque. Ayebi singa mete nanyo. No puede ne bolo kapo itume oni na panzani akore ni wa. Ma ambo o ne bo mona boy bavandi boy. Komibeta na hotel hotel. Komimona te. Na seki pa na bino moko parce que ma munyasa o sese kana kufi sans souci. O mira esa. O nani to ke danga bala. Même ça ba en 2028 comme des risques. Pululu mabanga ba ekufi na Kongo to leli na mabanga. Kasema oja enda kuka Pedramoni oye. Ya wana mseki ba ngene lelo to kopana na mabanga. Asa tabani na mabanga ke. Asa bana tabite. Mabanga na mabanga bien mabanga. Tozana maître sans biloko ta awa yemo en personne a personne maître to monyo na derrière wa na cadre kaya mawa koloba. Ouais, merci beaucoup na sepeno na chaîne munene boye boyo za mutu moko boye neti maître santu na kata mabo na de ya Chiko Pululu soki to sali ba organisation oyo fallait ka to beta mutu puisque mukolo Chiko bana ko consacrer mona na yo Pululu mabanga nga présent major teka na ba vitre présent bwana solution présent tanga bana consacré yé mutu atiki ye lokwa Pululu awa na Angola mokitani na ye donc yango moni babi lokwa ezaka kolela na batu toye to lela na mwana biso petit na biso azolela papa na ya kufi na nenga ba Congo biso pe na mabor to salika makambu ndenge ezalaka. Maître Mambo na famille artistique na famille Pululu et comme ça. Ouais, na famille artistique na ebisaki bango déjà babeta mabakute bazwango pete ke to kaboli matanga. Ezaka ndenge bambule beti na Angola biso to witaka musika na mabor pona ko bima ko kende ba palanka eza musika. Yango to sala eka organisation kote oyo eleka bien tozana staff Barcelone to na staff Katewa awa basimi mabor. Et puis dans la petite ngamoko ya maître ya Boga maître Mabele tozana bango tuwa tozana Linda Mondele wana penza pire petit ngai donc tozole la raka Pululu Chiko ndenge zalaka na ba maître Lama baza en place tole la rama Pululu mabanga ne Pululu Chiko ndenge zalaka tata Pululu mabanga. Merci maître, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'assistance, la parole na yo, merci puisque besoin à pied levé
po bolekisa nga na YouTube eza blague te ngani na opia bino merci mingi mais na kosepela pena bobongisa jour boyanga na bino toboma na pena na émission tozwa nazwa émission mobimanga moko lelo eza ya dei napesi merci na bato nyonso bauti partout bayolanda biso na mabora awa na bino moko chaîne ya monene vraiment bravo merci beaucoup. Zape awa na mama Zizel Jasiba yepe apesela biso comment organisation epesamaki mpo tomona bato boye nde ezoleka matanga ezoleka bien boye mama eleki ndenge matanga organisation eza bien vraiment eza bien makasi donc nasepeli mpena donc omonimi ya pululu aorganize makambo ya bien na kazenga donc makambo kitoko esama awa vraiment nasepeli elekama bien. okoloba nini mwa moko mpona famille artistique na famille ya pululu? Bon bazaka na kimia liwe ya nango deja ezala nango deja eza bato babotama bakufaka ya ezalaki deya lelo ke akotala mabele akeka na kimia biso mpe tokolanda ye kaka c'est bon eza kaka bongo. Merci beaucoup mama Zambia tomoni na yo tomoni mpe équipe elingi olakisaki organisation vraimen ezalaki bien makasi kitoko. Organisation eza makasi do eza bien mpenza pululu ya kosenga conseil ezalaki ke bakene kolela matanga pululu na nini na palanka ayako senga conseil bayaki na baartiste ba TV5 bayaki bango nyonso antukanga na encourageaki eke lokola azwaki initiative ezala awa yanto ye bon après matanga ana bengisa bango mpe bazala kuna na bar na Zanzibar nalambi mwa biloko akolia ezali bakolia na cadre kolela kaka pululu les grands artistes akufi bon yango wana kaka na maminga oloba te. Merci. Oh nyonso baleki na nga famille donc baleki mpenza donc bakozala ata plus de 50 ngam na benga mo bazalaka pe pembeni na nga omoni baza pembeni na nga donc famille kaka. Aïe, merci beaucoup, merci pour mon équipe mobile, vraiment kitoko makasi et là ça qui organisation ezoleka kitoko bien na ba océan awa tomoni ba sécurité makasi pe baza awa donc yebite pourquoi bisika ezebele ba palanka ezali na mona ocean ezali pourquoi bonzimi boya awa na mama. Bon merci mingi vous avez bana maboko bon tekukutu eza mpona bana maboko te donc maboko nde océan nde mai ya monene awa po biso na maboko tolingaka mingi nde social tolingaka te nga boye kuluna te yango monaka tolingaka tozala mingi awa moi activité makasi tosala yango awa po toyebi awa kimi ezalaka et puis sécurité bien makambo ya bien ndeza awa tolingaka kotambola te po kotambola bakuluna mpe anangola bakoma boke matanga boye bakangi yo kuna bazokisi yo siko biso yango toza bato bajare wana te donc yango tomeritaka tosala eloko na kote na biso mpo topesa lisu lokumu na bar na biso. Merci tout le monde toza na deya pululu eloko nini okoloba na famille artistique et na famille pululu? Bon topesi ka mes condoléances biso mpe toolelaka nde bino bozolela nga nasengi ka boza na courage bolemba te mpo eza nzela biso nyonso donc fo tobongama mpo ye akei toyebi katiki bana atiki famille tomeka kosoutenir sur famille wana mpo tozala kaka bien na bango sans bango maraple donc fo tozala kaka bien. Merci Océan Munene, merci beaucoup, merci pour la participation. Balobi Njuzi les pétroliers, babi moto baboko pembe. Nabosanité balobi Julise ma maître, balobi Julise mon boss Mams et pourquoi pas mon boss balobi ingénieur bravo toujours mamba bien toujours mamba kitoko makasi balobi Angola utumaora biso dotika la simate tolela kana ba bazolela yango bino mobo mona kandengele kitoko. Tomoni yo aux organisateurs na matanga na moni ba musicien ba ye comédien pe ba ye ezande ni na moni pe ba batch pe bosalia wa. Ok, nga naza chargé à protocole na activité ya liwa ya ndeko na biso artiste mabanga pululu Chiko Pululu. Donc toza awa organisation ke kitoko na kati kuna ba misien bango tu ba misien chrétien ba misien profane bango tu bazana donc obo yo kababeta ba misien chrétienne vraiment. Ok. Comment les penses organisation ndenge lo ba moi mo pour na famille artistique pour na famille ya Pululu. Ok. Perdre artiste na biso. Ok. Wana aza idole na biso. Et tant qu'artiste
à quel aimé pas même. C'est mon père, Bolimisa Bande Kwalinga, la portugais yaka moi mingi. Wana ma papa nangai donc Chiko Pululu, c'est mon père. Nalela e mingi donc mais nous avons mon activité nezo kende activité kema kitoko makasi. Tozana pona kolela Pululu na Luanda. Et tant que chargé protocole na mabord na municipio Kazenga awa na mabord gelado toza awa pona soutenir pona kolela ndeko so Pululu. Donc toza vraiment nous ceux qui kitoko sans faute. Merci vraiment tout le monde pour l'organisation de Kitoko. Merci pour l'organisation Nabino. Nous allons continuer toujours. Bon, on a le dans le chapeau vraiment. Ça me fait pas du bien. Il y a comme on en a vraiment, mais tel qu'un des Guati qui bise senga pena comme on en a pour un souci makasi. Boululu marqué ne tout le bagage non moué. Si ma mukonga moué, si ma mukonga moué, ça va problème est belé. Et toi que papa type ka Fukushima. Comme dit on pena na kata Luanda awa za pena nef abeta pena nef si tu na mabord mama wa beta nef bango nyoso bayebi kimia ndeko ngai o abeta pena nef oya pasi ya makasi pona Pululu ouais toza bo skize pena ba fanatique bazé belé bazo déranger pasi pena mingi pona Pululu ndeko akei ndeko atiki lilobate donc pananga tu perdre ta chemise, tu perdre ta chaussure, mais tu perdre œuvre, le rôle ya Pululu. Nga na bengare école. Pour aza école parce que abimisi pe bana ya modèle na ye, abimisi pe bateau yo, bazoli ape mbongo sima na ye par rapport à caché na ye. Moi mon famille artistique, moi mon famille Pululu. En tout cas, mon angaï, ya malamu kaka na organisation, na pesi mbote na TV5, na pesi mbote na ingénieur Bravo, na initiative oyo ya makambono c'est salami pour na rouler Pululu. Magé ba matanga un artiste matanga neko za esika mokote. Donc tout le monde bana petangolo ba olela bana palanga ba olela siko biso na minute to olela pena na kata mabor na mabor pena na Kazenga to olela vraiment Pululu na ndenge ya kimia na ndenge ya nyonso. Donc palanga pasi o ezala ba fanatique akufila nini akufila nini palanga na loba motema eza sanduku mama motema ya sanduku donc eza take na kufila boya te donc liweza ka identique pa Nzambe liweza destin donc ndeko nenga tiki biso pende to tika na musala yango to elela vraiment na misala ka o to sala. Merci Tipika, merci. Parce que Toyoko na moi misala wana moi le mon boisa biso bien. En tout cas moi misala na bato bo Holanda papa Tipika Fukushima za comédie ya betaka mingonga ba comédie nyonso. Nasi ba o baza kuna pe na palanka na ba bana kin. Ngana za idole Pululu te ngana za Tipika c'est mon collègue mais na palola ka mingongo tanto ya bandeko pe musuba mona ni te. Et ça moi bien. Et ça moi bien. Ça va. Na keno moko bango ba yebi. Yanga baza ko ibate biso yukufe motomo ya mbuko. Ndenga Pululu ke ndenga peto zanga ke nai. Oi, mundu ya kendake. Na ibisa kana bana Kongo. Liwa izala kana kamera ite. Liwa soko ye kuna tumona yo. Ya. Bato babinga na swani na masumu. Bato babinga na masumu abeti ngai mata. Bona mbonga Pululu. Pululu amanga uti na ndako. Ya. Ya wana za uyibate. Jani shaba guti poto shaba yena mukanda onga na poisonner Pululu ngana poisonner Pululu e jona be bomman na ba moto pero comprend li wanzambe mabinda sala li wa pero comprend kanga monoko yo pe miso kanga monoko na yibisi yo uyibi mawo yo ngai moko mama maloso mona jana yango bandeko papa Tipika oya bino azaka na bino yeyo. Merci papa Tipika et salut-moi bien. Na kazaka ya matanga ti sala bien. Merci beaucoup. En tout cas na pesi bambote na bandeko nyonso o ba elela pena na biso Safkatewa na bosani te roi David Bikuta biangana yo yebi kaka ko bosala ka mingi te ingénieur Bravo ko yeto lala kana na téléphone ngana la mukale mo na 2 heures na yambi pe. Si, Barobi ingénieur Bravo, on est makambo, ingénieur Bravo, toujours l'icolo, tokendaka, ah. Merci Barobi, les pétroliers, les njous, mabi maboko pembe. Yamamoni maman mbala mingi, même président Munianga na yebisaka ye na mayo seya. Kizenya mukolo na classe baseka kete na 12 heures ko beta yo. Na yebite soku na kosi mama. Yeba. Ingénieur Bravo, toujours. Na mona bana tige dangola groupe na tige dangola. Oya Congo eza tige di Congo bambinzo batente kisanola wana bana. Do opena nef pena doki ya maboya usaka na kutute. Nefa makasi na kata Luanda.
oui, toza toujours na kati ya mabora wa to monde toza mabanga artiste na biso mabanga. Ye mabanga to toloba bat bazoloba. Mataki salami na Palanka mais to moni organisation sali ana kati ya mabor okoloba ni. Bon ngai na esa bango de yake na lala jumo na lamuki na siba esa la publier que 2020 je serai comédien riche. Na be teke mambo ya no sala maboye. Donc tango président nga matembela kemi kili na comprendre mais na tikali mwana matoni na comprendre na tikali na magambo. Donc siko pulula pufi na habité. Poni matanga soko salami et sala maka na Palanka. Pona nini te sala na mabor. Pona nini te sala maka na gazenga. Yana sei bako matanga pululu père nanga mon idole, mon yaya, mon père. Wa beneza pena c'est lui c'est mon père spirituel. Wa beneza na magambo oyo. Esa ba matanga golela na mabor ba kita ba mata. Yo moni bino pe boye na mabor po. Ah moni boye ba mabor bitumba. Mabor nini? Génie bravo aza na été so moni na ba beti mutumba ta awa. Et to moni penza organisation. Organisation c'est bien moni ke ba instrument. Et ate ko micro moko ba instrument zali makambo ya soto longo to kelia quelque part na bino na ba artiste nyonso. Ata artiste moko ta tiko pesa nga 50 kwanza. Ata moko te artiste mona na ben se monto sa ba réunion to sala ote mutakolia te to ko sala pozo nini na c'est bon ba bi organisation ezaki na Palanka fait bon nous buta na Palanka peut-être ya ngwana sali ke organisation sa na Palanka bango ne fo balanda ngabalana mutakufelit c'est moi qui pululu mabanga bango ne fo balanda ngala ko landa bango te ngala za mona mabona bimela na mabo to no sa mantanga na mabo se bango pe balonga ko la fo ya mabo oyo boyo ya na mabo to tikie ai mam nyonso basola ka so solite basolelo quoi peut-être yo bende ko sola te ngwe sali ke ba ya te ngala ba ko solola fo ngai nde moni ngaboye pululu mabanga comédie patron parce que peut-être yo ebinga te yana ministère moko talia mbongo na ngate ombani eza na comédien moko talia mbongo na ngate eza ba maître moko te lobato mona na te alia mbongo na ngate ba musicien ba nganga ba quartier ba jouer ba tout na soutenir mututu ombani j'ai le portefeuille magique à moi pululu mabanga comédie patron moni makambo yo au monde a que on aurait ce comme spectacle on aurait besoin comme makambo na tiki taxi na tiki nyonso na komi pena ce comédien na kini ozipenda charge à main na zui charge makambo wana kindogeza ya makasi moni mamweleki kuna te o mambo batambongo bazalaka to moni te moni ba $100 te moni ba $50 te mais ba machuda manangi bazate be l'autre mas bazate ba munya mazate ka bataba lukana pasi wana babangi te ka o mabaro bakotela ka batu babangi te ka o soki nini ba pesi ba bike ngane na zui charge donc c'est ça quoi maman make kombo na ebite limbisanga ye bon okolo banini un mot pour na artistique na groupe artistique et na famille Pululu. Bon famille Pululu, j'espère que vous allez aller kine lumière à la pesa ka enveloppe na pa na ye. Tu as fait mon abocacité à mettre sans oublier le côté lumière du monde, le roi de Kindobi comme tatika pierre na défaut, mutakanga Iva na Ifa. Nazo me manga kin na fait ya janvier awa. Bon moi suka la sepele na bana mabo, bana ojenda, ba tout surtout staff Barcelone ba vandi bena na mangambo yo ba bimto sa des autres azate. Donc bavandi bena on a staff kate wa sipema de lone yaki mokonzi. Merci na ba maître Santu Bilokota, merci na Gisèle, merci na TV5 d'Angola, merci na Simon Koutou, merci à vous aussi. Mundu nanga tika ngati la première personne à benga ina sala émission na c'est bravo génie bravo. Merci na maître tout ya Barcelone ba comme vous belé. Ba maître Mikado, ba maître Daïda, ba maître Mbouré ba mettre 3 bo ba tout et merci na ngasuni na organiser makambo po mutape singa singo kwanza zate. Donc merci quoi. Vraiment merci beaucoup. Angola utumao atoloba kama mweza la polele binomo bomona. J'ai dit un grand merci à mon boss ingénieur bravo pourquoi pas balobi jolisme boss mams le pétrole nzuzi maboko pembe balobi na bosanyete mon cerveau mon terre munene mutomakambu. Je salue aussi artiste Tatou. Merci beaucoup pour l'organisation Nabino, la présence Nabino na Katsa Mabor. Merci vraiment.